Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance, fidélité, Bopesa Kambunda, Ekolo, magazine d'actualité, Tango Koki, Otobeta, Masolo, la haute, tout ça, pour le intérêt, il y a Mboka, Nabiso. Voilà. La fois passée, tout l'accès à nos émissions, tout ça, qui n'a les grands chefs coutumiers, Papa Sony, ou beaucoup plus, Aza Kopé, ça va avertissement, et pas, il y a ça y a Nzambé n'est pas autorité en Mboka pour que baluka batambola na sembo de manière de sauver Congo mais étant liste il y a ancêtre après ça sur un message autorité comme mon qui alors que quand elanga o banvula ndina ne ko beta makasi pe ko créer ba dégâts makasi selon y déjà la carte toujours on sait moi président Mouké selon y on voulait ko beta ma ezali ko la réellement comment est-ce que ba ancêtre bazali ko se pélater la ne ke bisu ko tambola de cœur te na bango yango c'est réellement que pour changer ba donner et belé mais biso tout ça qui ba message belé tout ba appel belé comme le ba ko benga biso ba biso ba condamner qui acte pour ce qui ba beke tant que ba vous les ali ko beta trop et ça dit ko kotsa nzala na mboka et ko bomba mboka pourquoi pas ancêtre ba ko côté biso d'une manière autre yango c'est que tout en souvenir na mokolo tout ko beta masolo la Papa Sony Elongo aso tout ça na ye to ko tala kati ya ben masolo na biso mote le grand chef Alice Bazambe Papa Sony. Merci mbote na papa journaliste. Esengo nanga ezali soko mona osusu kondima susu appel nanga ndenge oyo na kati na ndako nanga na lupango nanga parce que ebele eza ya koloba parce que tu répondra toujours na appel ancêtre badunga toujours ba répondre na mituna oyo bato bazotuna yo na ba réponse oyo bato bazotindela yo c'est le ba appel na bango mituna na bango nde esenga to ya kopesa bango biyane po parce que ba comprendre mission na biso eza nini. Voilà. Tout le monde qui te sait que mission parce que vous attendez la troisième ou quatrième mission là bino beaucoup plus aux pour attaquer la confession religieuse. La confession religieuse aux pour attaquer même là où il y a biso moko qui mangi c'est comme la cible mon et pas normal parce que mangi c'est bien la balba que non aux pour tambola mabe na makanisi wana. La caméra wana la pétition il faut que vous respecter risque mangi c'est que vous respecter papa ozali le autorité bango kuna pour que ozamala maintenant tout attaquer ba église qui bangiste ni ya maboku ta na kati et ça qui toujours pas facile moko na makanisi na yo. Bon merci mingi papa journaliste pour na ba question na yo ya liboso eloko na yeso na ciblé bango pambate parce que nga batute nga na zana nga simple molobeli bato baloba makambo na bango bazo ciblé église kimbangi bazo ciblé église de noir bazo ciblé église ndenge na ndenge zanga batute eza bancêtre na nzambe ye moko mokili ya bancêtre nde etamboli na bango eza malamu te nde yango ezo pousser bango ke bameka kosala makambo oyo kosala ezongisa bato na droitière parce que tozomona bato bazo s'imposer na ndenge na bango bato bakufi na est ntango bango bazolinga baréparer ville province ya Kinshasa tozomona bagouverner babimisi mbongo balobi no bazotonga tomoni basantier partout bazolinga babongisa Kinshasa est-ce que est ya Congo eza na kimia avant bango ba réparer Kinshasa ba réparer na makambo est
par rapport à réparation d'abord ya makambo ya est. Donc avant bazipa libulu na ville province ya Kinshasa. Avant bazipa libulu na ville province ya Kinshasa to na posa est ezana na Kenya. Donc pour nous musome ko sa masusuté. Musala moko ko sala il faut que partie est à partir est na nesila. To boyite zelo ko na kata liboto za bana misato mine mitano. Ko la moko za ko bela 4 ans ba ko la nzala ba ko tanga kelasi te. Pourquoi il fallait donc moko na bika pour ba na place base kinizela ke to ba bazulu pa kolia. Est-ce que tango batu bazaka na matanga na kati ya ndako na bango l'activité moko esala magade juste c'est que ba aussi ça makambo wana bakundi mutu wana bazwi solution mutu to kundi makambo esinde batu bapanzani bagi mabayelo ko momana mutatambola kate donc etumano ezali ka pour la partie est ya mboka ya mboka soto zwi kimia ta en tout cas Congo ba vanda kimia te comment que zo changer ba contexte parce que la fois passée to betelo masolo que etumano makasi ezali to zomona ete esprit ya bamendele esprit ya bafuke beye bakoti on a kata ma religion lelo oyo comme la partie est mboka c'est comme si nous en appelé moi maîtrise makambo zoloba et nazana maîtrise makambo zoloba nyonso parce que nazanga maîtrise de chaque temps tout ça là quand chaque moment to le kana chaque étape le kana za makambo zolobela la partie est mboka au dans la beaucoup plus parce que vous allez etumba oyo plus de 30 ans plus de 3 décennies au etumba les banda depuis Kalaba on sait que bazaka pour le Kaba créer ba avancement pour permettre que Congo abu bana zaka ngonga oyo tukuna ngonga donc on peut faire des choses mondiales pour président pour beaucoup ba ça bataki wana bon tozela qui était tozela qui de Belgique a comment la pouvoir Belgique a comment le pouvoir ah tulinga Belgique ndazo contrôle ma benendo beto sila na ebe la Belgique ça va dire on contrôle depuis après ça fait indépendance non Belgique y est beaucoup Belgique d'abord Belgique y est moko batune baza aba noir rebelo zo mona Belgique a côté la mboka o avant même l'époque coloniale Belgique azalaka awa comme le contrôler mboka o yé moko belge ba belge bazalaka awa on ngana bazana contrôle te le moment na bato tikele bango tabasala o balinga basala parce que tulinga kaka mukolo bango bakoma na kitsa bokonzi bon religion ce que ça apport nini na ba ancêtre na biso pour ko ko attaquer makambo de tozo attaquer religion net église kimbangi natanga komona bango chaque fois bato balobi vie ke nazo maîtriser nazo loba ko attaquer na pesa respect na kiangani na pesa respect atamukie te bandela na pesa respect atamukie te tant balobi na pesa respect na nzambo bango balinga ba spirituel c'est spirituel wana na pesa respect atamukie te soki alinga na pesa respect il faut la mitié sika na yemo so mukolo déjà ami parole poto nga solo banga ne pour la parole poto zo ko accuser na nini azo accuser parce que l'élection salami bango bato basali yango aza incline na kata élection mais là où était d'abord religion parce que Simon Kimbangu tout qui dans makambo ba l'élection là où était religion c'est d'abord on dit marqué en fait Simon Kimbangu azali mutinda mi jamais pour biso ba noir aza mutinda mi na biso ba noir te so azali mutinda na biso ba noir mais lelo Congo eza libre mais le Congo eza na vitesse mususu mais le Congo lelo mundela ko saka na biso te donc ils accueillent un rapport de poids na kisayepo parce que rythme va même la biso za rythme congolais te bango balobi clairement depuis kinga na tinga sa déclaration bamboule eza pamba tenga bato bakufi na mai na de bonhomme milimo ya mai wana o babomi na mai ebi bakufi pona est pona élection bango basalisaki ya mabe donc pour faire inondation pour faire liboso na mai na kata inondation na mai ya biboso yango wana esali mai mboko ebanda banda mboko ebanda bana njilo na bato babeli mai njilo na c'est première fois bato bakufa na mai paseni abengi papa seni oui abengi papa seni oui est-ce que l'on a histoire bien mbala ali boto to kufa na mvula makasi yango wana botangela nga yo moko lukango oyo monele banda ko zinda ndenge na ndenge ba erosion salama ba kufa surtout bo mona yango tumo moni ka manji erosion o biso to moni o eza spectacle eza wa manji pa o nyonso wana o banda ko ekwei ba immeuble ekwei pa fait cause à 10 personnes a fait cause à la 20 personnes mais inondation oyo elekeli population au monde nombre ya bato bakufi na de bonhomme tozo mona trop c'est tout mona ki inondation liboso mbule beti ba dégâts salami ba côté ya monga fula bato bazindi banda ko zindi bato bakufi to balekisa bango na remorque lokola bambizo pourtant to moni soit de bonhomme to moni que trop c'est trop to moni ya est to moni que trop c'est trop to zeleka ki ya suko za de bonhomme pour to moni yango to moni ba ndeko la biso ba congolais bakufi ya trop alors c'est comme on ofu agir yango nga ofu to agir la manière au besoin pour agir que ba mboule beta makati ça la cadre ya couper ça ba avertissement ou comme la cadre de besoin que ça pas continuer kufa et biso activité na biso za po tango to benga ko mettre feza po to avertir pe population balanda biso bien
ata mutu moko te akotanga barrière ata te mutu moko te akopekisaka na loba te yeba makambo nyonso naoyebisa ona ocontrôle to naoyebisa ye donc na sujet nyonso tokobeta na yo eza na eloko na eloko eza na sujet non de chaque émission tokosala na yo eza te ke sujet tobetaki mpe tobeta te nde sujet tobeta na yo eza 7 jours nabengeli mpona 7 jours ya mbula 7 jours ya mbula nabengeli mpona 7 jours ya mbula nelanga awa tala caméra wana ndenge kokosa annonce nyolo basiko donc ngai eloko nabengeli yo eza mpona 7 jours ya mbula kongole nyonso aolanda ngai mpe kongo nyonso aoyoka ngai twana bamoyi osala badega twana bambula ekosala badega twana mopepe osala badega do bandako ekweya bandako ekita na se oyo bamoni wana eza moke ntango baomona deja makambo ya mike eloko tosala bango rappel ke bato toujours balo elwani ke baza na place ya mabe babima deja immédiatement 7 jours tokemilie Gombe tokemilie mpe parti ya est na motu nyonso oyo babengi basoda oyo basimba minduki oyo bazalaka awa oyo baloba babatela Congo onzoka nde bango badétruire su Congo yango plus 1000 fois bango nde basala bacrime bango nde baboma bango nde badétruire mabele minduki ozomona ezobeta bazomolandi journaliste moko camarade na bino moko journaliste collègue na bino ya mosala bauti oboma ye babetaki masasi na victoire babete masasi na victoire par rapport à quoi bato babete masasi wana baza banani baza bacivil eza bacriminel bakosimba manduki bazali bacriminel basimba manduki na mboka bacriminel bakosimba manduki te ntango biso toza wana tanke basimba manduki po l'état azwi contrôle alobi ngani na contrôle mabele mako contrôle biso mabele te bato na biso baosila na mboka baeglise balobi no biso nde toza bato kotesa bato nzela ya nzambe nzambe nini akozala sans avertissement ti bato bakokufa nzambe azomona te soki bato bapesi biso confiance lelo tozalaka pasteur apesa bango calendrier ndenge nini ane ezoleka ndenge nini ane ekotambola ndenge nini makambo ezolingi ya toyebisa bango tolobi na pointel makambo elingi esalama na komba na bino siko actuellement na ministre opus bobi ke basete baza bato baza contrôle ya mboka bapuki baza contrôle ya mboka esengi nini tout eloko nyonso omonaki estopaki na époque ya coronavirus estope na malembe nyonso de toutes les activités qui fonctionnaient tant que nous avons solution à STT. Au lobby 30 ans, plus de bitumbane continue. Mais là, nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. On est pour faire fait dans la mousse. On est pour faire fait, on est pour faire fait. On bêta total à moutouté. En voulant, on va kufa, bika, c'est toujours en voulant. Pour ce qui est étant lié sur ma sette, état qui est sur ma sette, où nous sommes à la langue. Pour que qui m'écoute en mboka avant qui m'écoute en mboka faut bata bible batika biso bible batu ya bible tous les noirs ba oyo baza ba malais ba tanzanie ba gabonais ba nigérien ba ngonyo se l'église mona o batata Congo ngai ba mama ki ma papa tata Congo ya zape muta bible tata Congo a cible ya bata mabe na Congo muta bible muta bible asa la Belgique critique na Belgique et na kati église na ye il faut son ndima awa lobi ke bosaka yo na ye mais comme le lobo ki soit côté bo ndima ki ye mais ya beti mabe akoti bitumbe za ye te akoti bitumbe za ye bazo bundisa vraiment akoti bitumbe za ye ta bunda mabe donc a préparer bien que akoya okitana se ba biloko bango ba loba na ba nzika ba ni biloko bango ba bwaka wana minduki na bango batama mabaya wana wana eza demo wana eza mise en scène basala azaka na mvula moko na otinde ko efeme banda kuna bango bavanda ezana policier moko te soda moko te na makasa ko sa tende na azaje to ba set ba sengi ni sikolelo eloko ba setre ba sengi ba libérer mabele immédiatement soki ba libérer mabele te na population c'est là nango ekena na liberté d'église soka kufi na kati église a condamné biso te population no sekena na parlement na ba député ba kufi na ba condamné biso te po balinga bakita bamata mvula ekobeta ya somo 7 jours na bengelo pona 7 jours. Je vous ai rappelé que 7 jours ya mvula ezali kaka na période elanga kaka na période elanga nga sakana kate o batu balobi nonga obeta mvula pona ko détruire mais ok ba éviter muto zo yebiso ke pona détruire na yebisa ko bien que batu nyonso ba répondre na émission na bazala maele émission to sa no lelo lekisango na TV. Mutu ako répondre yo ako bengo na téléphone le belo mabe après une semaine benga limone c'est illégal sous ba benga za na mort ba kunda parce que na éviter batu ba comprendre était na mboka to za humilié partout mboka za na ba façon moko malheureux bazo maltraiter biso ne balingi bazo bomonder biso ne balingi e batu ba kufuna le bono ba banyama batu ba kufana este kuna ba banyama do est na biso 30 ans bezaka na kimia te do ba do batwana do baba nyama do ini titolo ba pona batwana do parce que
koboma o mutu moko akufi na mvula bamoni mvula ebeti eseli badega balobi non tozobeta mpona obebisa tozobeta mpona obebisa te nanga toloma question parce que papa Soni ntango yo otalaka Congo mboka oyo ya yo bapeni na libanda oyo omonaka balobi na saka Congo baluka kozwa force mona kati ya Congo Afrique mobimba même Angola même Brazzaville même Gabon même bapays nyonso bongo na libanda Afrique mpo bamindele bamindele bapays nyonso ya mindele donc sikoyo baancêtre ya biso pourquoi pas bakoki kobanda kobeta nano bato wana mpo baprotege biso babeta soki ya biso moko bato mabe fu babima nano awa nano toza entouré na bato mabe pourquoi pas kosible ka bato wana kofrape bango te okota bainnocent te bainocent bakufa na makambo nyonso innocent akufaka na ye mais bato bakufana mpe baza bainocent te yebaka yango bien talaka makila sande ezokonte okomona tokenda na yebisaki adage moko to liboso nalobi mutuka ekobaluka na nzela bato baza 100 na kati me bato 100 bakufi mutu moko abiki seke makila na ye emekitaki te na liwa wana eza mpe bitumbu tobunda bato bakufana bato balela bango te par makila na bango baancetre na bango bakoko na bango parfois basala quelque chose awa po tokoma lelo de fuko effacer siko makila neno bazofuta masumu ya baancetre na bango te balobaka 4 génération kozala kobeba na nsima de baobeta mama be donc c'est parce que eloko nga na oluka na yebiso maître fois tak fois na beta maso na yo na yebisako maître fois soki otali lisolo ya Israël eza na mokanda na bango bible bango bakomaki Israël ntango bazotosa mibeko ya Nzambe te batambola elongo na Nzambe te nini ekomelaki bango ba problème banzala makambo mabe même insecte bande kobundisa bango bande kobeta bango mais bafourmi bando déranger bango bakomaki na incapacité ya kotraiter nyonso me biloko nyonso nzala ekotela bao bato bakufaki na nzala ese bato wana ntango babetaka lisolo wana bayebaki teke bato wana un jour wana makambo wana esalama na Congo ntango bayebisi oyo balobi no mvula ndenge eza boye Nzambe ayebisi bango elo bapaster na bato ya bible Nzambe ayebisi yango akobomisa mokinga na mai te bao bakufana de bono bakufana ne na mai te bao bakufana monga fula na kota monga fula na mvula table akoke katene bomi bato ezaka nini voilà tozana papa Soni azali lisa banzambe yende mingi tozofula na mikolo azopesa biso message ozote pa baancetre efa pasi bolandaka tobeta masoni azokoyebaki non il faudrait au moins que baéglise mingi eza koservir bible ezoservir courant ezoservir donc mikanda to wana batika exercer awa na kati ya république démocratique du Congo mpona bango social ke tozongi na vraiment culture na biso ya kalakala oui eza malamu kozonga culture na biso parce que aussi à l'époque baancetre na biso avant que babiblia to mikanda ekota awa to bareligion ekota awa bazala na modèle moko bala koservir Nzambe na biso papa nazongi ne pana bala basalbesa bandeko est-ce okoki kozala vraiment na modèle oyo baancetre na biso bala koservir Nzambe avant que bareligion ekoma na mboka oyo naza na modalité est-ce nini eza koempêche bino lelo oyo kokoka kozongisa esprit wana mpe ekota tozalaka moko bato moko boye nde toyebi tomoni ke voilà kupa bato oyo basambelaka nde baancetre batika biso bon eloko tokosenga soki bato toza na posa ya kozongisa bato na critique na biso mais critique na biso eza beaucoup freiné na baéglise c'est parce que église kimbangisi ntango tokendaki tokanisi tokokuta bango baza na critique ya Afrique mpe critique na biso ya Congo oyo baancetre na biso bazalaki mwasi oyo aza devierge apres kokota ndaka libala te mwasi oyo si atambola mibala ebele bakovandele makambo te eza critique na biso momo ezalaki ke biso tozosola na banzete na zamba na mopepe na mbula na nyonso bazoka ngai leo naosola na mbula na mopepe parce que grâce wana nazwi yango wapi parce que na moko parmi bana oyo batosi mibeko ya baancetre na otambola na droiture ya baancetre parce que eloko tu bakoyebisanga ngai ayaka koloba yango mpona sentiment te mpona modalité moko koloba non nabenga bino po tovanda po tosala basentiment po toluka mbongo to toluka nino biso toluka mbongo te biso tobotama dana mbongo tokufa na yango tobotama dana mbongo tokufa biso toya bapauvre te toya bariche tobetaka tolo parce que toyebi ke bakoko bapesa biso deya nyonso toza nango tomona eloko okelele epa na biso te mbongo do toluka yango tozwa yango parce que eza na facilité no tozwa yango ta eloko moko soki bato baa na posa tosala critique na biso bato babanganga te nayebi ke bato ebele babanganga ebele bato babanganga bato bazoluka balokalize nga me babanganga bamona bamakambo na osala bato babanganga te eza une force moko ke naza na capacité ya minute neti na ndenge yo déjà
À part wana mbula 7 jours, funa sa sabotage na Est la République démocratique du Congo. Kana ilanga a. Il funa sa la sabotage ezana kaya nanga ezana kaya FARDC ya awa oyo bavanda kana ni chasi ezana kaya ya ba rebelle. De ben faut gouvernement so luta pour la rocha kimia gouvernement so luta pour luta au même c'est un côté qu'on a dit le monde en route faut que ça bon c'est que plus de 30 ans avant Félix là bon on a quand même battu Kabila Zara la pouvoir le rôle des Kabila la pouvoir Mobutu la pouvoir bi que guerre malade depuis la temps Mobutu on a quand même tout le monde doit cibler pour critiquer ça a critiquer Félix Tshisekedi to critiquer et tout ça que tout ça côté où il y a tout ça mon bel yoka effort mo fait ça ça la tête soka bando ça l'effort pas Luka biso ce qui fait ça na posa ko zakimi na posa et fa Luka bana mbokati si on a yitala ye singa il access comme message et c'est que bene ko Luka bino ni ko ça pour que tabolo pour blaquer et loko to senga na Félix to na posa kutu to kutani le soute pour moment to Luka ki da c'est le cas de non et ça c'est pas vous autre la fois passé que boni boza besoin ma fait que la bon côté besoin makila pe ya c'est kabila kikate bolingi bango to lingi bango mibale mais pas poussana mais c'est bitala bango là et loko to senga na bango mibale entre Kabila na Félix pas poussana bango mibale na posa solo na bango Félix a me kato yebisa ke mettre fois la fois passer na Luka qui est déjà na yebisa ke na le me bataille de pesa le bi na za na posa ya Félix yemoko en personne parce que ko bimazo voyage zo ke de libanda et ça na solution ata moko ta au libanda solution zali kaka solution eza awa je ne devant des solutions que ce qui a lingi biso neto yokana tous ala bien il y a zala on a posta kiti wana te parce que na yebi que Jean peut même Luka kiti wana Kabila na posta kiti wana Martin Fala na posta kiti wana et puis to ganga na Martin Fala e bade ki biloko wasala na to lingi yango te élection au monaki il y a 2023 moni élection Félix Abimi président et c'est le président de la République et déjà que mutumo obunta Félix Azate mutumo ko aolonga Félix Azate mais alors que poto a combo que to benga batwana to si ça bitumbana ne a pour ça pas sur aller ce qui a ko ya tani na biso délégation na donc ça les messages na biso délégation na ye et ya to vana to solo na bango wana posa te ko ya mbongo na ye mais on a posa ka ko récupérer via ba congolais na Kenya tellement ya zali mokonzi ya zali garant de la nation il faut akutana bino ça y est message stratégique ko permettre ye voilà l'esprit patriotisme que to sungaye pour te mboke za na Kenya mabele za na Kenya pour te makaba vie sociale les hommes to pese modalité otambisa Congo donc élection au moni basali ça y pas na biso eza élection te mais kota la siko ça passer moi c'est une mission là-bas qui est la politique qui là-bas ba acteur religieux donc on va aussi la façon de ça mboka na biso et yo tala ka ba église za ka mboka o pasteur basala nzambe est-ce que on dit ma peut-être quelques ans malom bazali pasteur atamoka malamu azate mutu no satanga bible mutamala na kati azate o no sa bible mutamala na kati azate o no so mona tonganda ku abenga ba 100 personnes 10 personnes bakoti na kati bavandi po bakumisa ye Alex bango nzambe na ndenge na bango est-ce que on dit ma bango ti oui peut-être quelques pasteurs na mboko ya makasi oui ba bango o moni ke bali ba hôtel ya kumna ba dezo na mboka o tout pour ba pasteur Michel la fois passée na uta ko yebisa on émission ko le na le bieza wale ça basé belé oui quand même belé basé belé au baza ba semer tout bon ça va semer des trucs on a 5 femmes 5 bon semer des trucs bali bosso les amokuna avec mokuna deuxième trouble de fête wale ça 3e nae Marcelo oh le loi courage koleka na TV ofinga père son âme nanga kin pester meneur to banda sele loko wana to zana kanda ne magola la pomita banda kin to beta et to saboter na ninga osakana to ba dégâts okuta na ngwa yeba bien que kaka maluba bimisa ba nsete ba osangana na yeka ba faire tout akosala aux activités humilier parce que lutu to lukate mutu ya ko simba batu oyo batika histoire ya malamu na kati ya mboka o ba yemba ba fingate bapinga mutu te bakipa o bateya babwakela mutu jetote toi déjà autangi avec mukuna Marcelo autangi Vassilom o bazali basemer des troubles na kati ya mboka oyo kozwa susu nani frigole ambongo baza semer des troubles oyo kozwa susu abe shole baza semer des troubles oyo kozwa lisusu nani kiangani semer des troubles
Yanga nyo moko tata ya Kimbanguiste. Balobaki so batongi nkamba pa Cécile. Balobaki so batongi nkamba kamba esili pa Cécile. Meneni batongi nkamba pa Mathilde. Ngali ngilo ko traîner na tama suki sino no totanga. Ali siko tala bango na caméra wana. Parce que vous avez un messager, vous allez sur l'Azambé. Message nini oyo ko pesa na bando pour que bazonga vraiment na kati ya esprit patriotique pour le intérêt pour nous. Soki balingi bazonga na vie patriotisme. Na koluka na biso eloko ke message ozomona autant que na yambi message oyo tant que Félix azui pouvoir tant na yambi message mais message wana na yambi yango na bisi walesa bato ya walesa na lobi non walesa fa kutana Félix asola na Félix pona bokabo na Joseph na Kabila esimba te so babandi kokabwa na mabeko ya makasi wana toza na 2020 on a vu ça batawalesa balobi nini Félix a dirigé Kimboko, Kabila a dirigé Kimboko et Moko, Félix a dirigé Mboko et Moko. Amakamba bosangana biso lingi yango te. Wana eza mun malobe bimaka na walesa. Ti lelo bato bakufa na este, message ebimi na église na yo. Oboyi sabotage message na bako ba esenga balobe. Moi otebisa kyo. Bango bakoka jamais ko message na biso basane ba pesa ngo message ya paix. Bango message na bango tema bazaki trop si balobi tema Félix azui. Yango moi Félix kozwane pouvoir abengaka walesa na mokona bana basambelaki cérémonie Félix asalaki na martyr ba pasteur auteur basambelaki bazali nani zai walesa na mokona yango mbale bato basambelaki kuna le message ne kopesa ba pasteur wala eloko message na pesi bango d'abord ba reconnaître que Yesu aza Nzambe te ba reconnaître que Yesu po eza mabele ya bakoko na ye te bato na bato basana mabele ya bakoko na et vous allez mieux arrêter buzoba na bango na komba Yesu na mboka oyo poto vanda bien tant que baolo bakenga zo bet nazo sala rappel ya bambula nga batu te nga za toujours pona ko rappeler bino makambo ba ancêtre balingi basala batu ba condamner nga te batu ba mona nga mabete parce que nazo bambula zo beta pona oloba ezali ke Nzambe ye moko nda apesinga makoki ebisinga kende ko yebisa kingandi ke mbo ezo salama donga na unique mapona ko loba makambo eko salama ponenge na yebisa bino na lobi 7 jours ya mbula nelanga awa eza ba place musuta ba moyi yango ozomona yango place ofane ozomona moyi wana ezani eza moyi langa ekisa ko pema kelanga eza te ba mbula ko beta bango siko ba rappeler nga ba lobi no benga bango pona 7 jours ya mbula tulinga to kino na cimetière pona to kino na cimetière te to bimisi milimo ya cimetière bimisi milimo ya mai en tout cas papa olingo linga te do wana mapate ko ya te to beta ta 30 jours bata bimara te mbula beta aka wow. Congo Kinshasa, Ozolanda, comment que Susanna, le grand chef coutumier, Papa Soni, Abiki Yazali, l'histoire Banzambe, a tout ça message. D'ailleurs, ça ramène toujours que mon talibon m'a jamais colinga, Abim Sabela Mbongolae, pour le Robin Gambondo et Kolo, pour qu'il a passé message naïe. Et bah tout le monde a le cas ma bomba, même le temps la Bible, Jean-Baptiste va le cas ma bomba. On appelle ça un message où on la considération. Kaka on va sortir ba de considérer kango on a ba conséquences quand on passe un message je crois que c'est réellement important aussi d'interpeller bato belé congolais en général donc na ba bazali na ba politique na ba bazali kati ya ba confession religieuse na biso ba ndeko surtout pour tout tirer les sommons la kati ya malobana abetaka masula ba mvule ko betaka makasi on devrait discuter ba longwa. Je crois que tout le monde a une réaction et ça les marque. Et on a béni ce souci. On fait un message qu'il y aura encore 7 jours à vous voulez mettre en boca. Parce que ancêtre, dans la besoin on peut dans un contrôle de la délai. On va dire c'est là, exactement, il y a église des arrêts en boca. Il y a un petit peu pour la carte de Macam Italie, la Congolais en général. Mais essayez quand même un peu tout le monde que c'est délai. Pourquoi kaka ancêtre en parce que qui me contre-mboka va continuer toujours frapper biso. Pourquoi en cette on va se lukaki qui me contre-mboka depuis que ba mona kate que ba miblo zalaki quand le moment où ba lini que ba sacrifier ba congolais ba kufa qui me contre-mboka et parmi les questions que c'est bien là nous on a biso ngwala comme nous a convaincu que ba parce que c'est na zoloba bien biso réagir à tout moment ben biso ko yambayo vous entretien là vous rendez-vous tout sur là
ye alobi euti kata monoko na ye ye apesi oyo cela zo bato basaki bapesi maloba wana eza droit na ye eza congolais ana droit korefléchir mpona mboka na biso yo mpo oza na droit korefléchir somoni makambo alobi esimbi te po makambo alobi eza kitoko te réfléchir benga biso tokoyamba yo apa soki nango otala kamera wana doit-on 2 minutes moko tolola bacongolais en général tolola na baautorité ya mboka tolola baconfession religieuse message nini ya suka ekopesa bango en rapport na 7 jours oyo vula ekobeta avant que tokabana nani. Merci. Tala caméra. Merci. Nakoyebisa bacongolais nyonso bapoliticien bapasteur tous les cadres oyo bamona ki baza na bango histoire baza makasi na mboka nazobeta histoire moko nazorapele bango na eloko moko David abetaka Goliath bayebaka teke David abeta Goliath bato bazalaki trop se na Goliath ndenge Goliath azalaki histoire mibale bango moka na mokanda na bango wana lisusu nazosengisa baka na mikanda parce que place nde bango moko bakufelaka na mokanda na bango moko Moïse Zamba atindi ye po akende koyebisa Pharaon Moïse abangaki Pharaon te bato babanga Pharaon Moïse abangaki Pharaon te nga mpe lelo batindi nga mpona koya koyebisa bato église kimbangisi to en général bato nyonso ya l'église po koyebisa bango clairement baza Pharaon bamoni ke baza makasi ngana na ngai Moïse dona ye uniquement mpona kopesa oyo ezali message na mboka na ngai na mabela bakoko na ngai ndelo na yebisa bango nalobi ke soki bakozonga na bahistoire nyonso bango basala wana bareconnaître bahistoire na bango bayeba lisusu ke na osisa bango carrière na nga David na nga Moïse ngai na liswa nzambe ya bancetre nazoloba maloba oyo koute pa na ngai tote pa mokeli nzambe akeli bancetre na nga nyonso mabele oyo soki bakosepare susu la histoire ya Israël na utoye biso awa Israël ntango bado toso mibeko nzambe te même na fume bando beta bango le Congolais akufa za lokola ntaba donc na Congo na minutes oyo na bapoliticien na bato église donc tabeza na valeur koleka même ndeko nanga Congolais yango monaki ke toyebisa toyebi même mpona pollution akufa so constat mutamba kata makambo wana mabe belende alinga za problème na biso na banga te place nyonso baosambisa toza wana mais bajuge baosambisi toza pembeni wana je début que tu luka moi muke honneur na ye to tombo honneur na ye mais ye pe soka kozala mieki ata za wana zo samba luka bisora amekana même ko luka yo bokutana ye biso même to kutana biso ta délégation to yamba bango to ba omona lokwa biso so to kutana bango to sa na biro na bango to yate na posa mais Félix abingi sukuna to yate yende fakita aw o nani ko luka biso to koma te fakita nde a 7 jours ya mvula eza nango ba jete des actualités toujours sakana te toza te to tibiloko mais jouer comme to pesi datité mais c'est pour ta 7 jours en voulait mais nga so na bengo c'est makamne c'est après nga ko zaka bachete so na bengo c'est après donc ceux qui nga omoni nga kana bengi mbonde ko na lobi kita se place ba makamne c'est pembe bon le la minute pour avertir pour 7 jours en voula pour te dire que reposer sur la dégâts à makasi pour que tu éviter ou ebeta maté ça la nuit avant ebeta maté fu musala nyonso na ki foncer ça l'arrêter église mon côté fonctionner. Wow. Donc eloko nyonso o monaki e kangama ki n'époque ya coronavirus. École, église, hôpital, tout peut l'arrêter. Pour la telemi. Donc telemi calendrier zongi normal. Et langue zongi na place na ngombu les zongi na place na. Mais soki biloko wana telemité elanga su position ezate mbula position même na kata mbula to sala ba démonstration même ni elanga to sala ba démonstration bato ba kansa na mbula to ko changer to doit ko changer calendrier de to changer ngo to changer ba cette avec ba contrôle na ba beli na bango to souhaiter les mains et après souhaiter les nuits nyonso et s'arrêter parce que bala ba otanga to ba besoin que là si bana a besoin yoka plutôt quand il s'arrêter il y aura encore message pour la kata avant que il reprendre biso na Congo na to ana ba mingango eleki na ba mindele na makasi to ana kiseleki mindele na makasi to na bengelo ka sous le bengo awa yaka awa traiter muterni mutatele mengi wane ba pasolete et si la ka ngomoko to na bengelo ka sous le bengo moko nzambe abokono to na benge kana bengi na bengi sous le bengo na lobi yaka na posa na yo yako démontrer bango sur place sous le bengo salango la confiance na posa ba docteur nanga bana ya Congo bana mboka nanga bazana na pe bazana kimela mabele lo nga osenga ka eza mwana mboka moka sala te baza gêné na activité nyonso tala ka Léopard makambe beta awo mona actualité ba filmer
même ba match beta papa na biso na olala libanda pona bango activité moko te bana na football na nini tanku on m'appelle Docteur Moka. Te ngana dimi na on m'appelle Docteur Moka. Il y a bloqué Moka, il y a Moka. Mais na biso clé magana président bandoki. Président bandoki za pona roboya mabe. Mais c'est quoi pour toi que dans temps normal, c'est que l'autorité va mon ayo, la délégation va mon ayo, mon ami de la directive asika. Ba directive c'est ndembo fongwami. Si c'est monsieur. Mboka e fongwama te. Si c'est monsieur. Merci. Il minute le débat. Merci. Niloba nanga asuki ezake congolais no solandanga message nanga avant pesa réponse zala maele. Otika bana no na kao pamba. Oboza mulimo no pas bansete parce que toi na jeté au sala jeté. Tu tie bambonda te apoto sala ba miso to te maka te poto beta maso to sala. A eza faire mboka, eza faire mabele, eza faire nation congolais. Oya ko yangulungulu moto ne ozamketo benda e. Notre question mon. Oui. On dit ma prophète Denis Lessi. Denis Lessi. Prophète Denis Lessi. Prophète de la nation. Denis Lessi. Mais message ne Denis ça fait ça pour mboka tambola malam. Nous avons dit Magal. Ayebiso onke pasteur. Pour bato otangi wana kila katazaki. Aza parmi ba malfaités. Aza parmi malfaités. Bango baza ba malfaités. L'église no seza pembeni kaka awa, ba baza pembeni nga awa. Na banana epa na bango. Na bandaka epa na bango deja. Ezana moko oyo aza na quartier bisanga lobi, azo sambela lobi, biloko zo lobani esala maté zo mboka mama ki mpamvita. Letang biloko ekauki na mona zamba na moni mama ki mpamvita yate. Na ciblaka toujours l'église qui mbangisi catholique protestant musulman parce que na bien obeta bango. Wana so baza pharaon. Ngana nanga Moïse. Na banga nanga mutute. Merci à continuer la Bible. Tu comme vraiment la soupe la papa Sony, tu tu betali masona au Italie, ma belé à Congo, ma belé à la massacre, ma belé bandika ko batike la biso. Tu comme la montre son cette émission. Tu na balancement, tu betasi masona parce que na idée. Ba le sika na monoko, on m'attend de trahir biso. Merci de m'avoir publié. Merci Nabilo Bandeko Botan de faire partout beaucoup de s'abonner massivement à la chaîne YouTube de tout le monde école officielle. Bon, nous avons la chaîne partenaire qui à chaque fois. Le numéro de la mission en Wana. Comme on dit, c'est convaincu. Pas sonner autour de a fini mon tout. La BBC aux attaques de mon thème, la BBC aux comme message au massacre de la PCA. Si on est convaincu, bien comme ce numéro là, nous allons offrir rendez-vous de manière qu'il faut passer au contenir dans le balaï. Merci à Edwin Mateta. Merci à aussi Samba Pena Benjamin Pilunga. Merci à nous de voir partout. Allez voir la présentation. On se retrouve prochainement à l'édition de la Jusqu'à là, restez branchés. S'il reste, il y a un programme à Monde et le magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup. Bye. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance. Pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bakosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoye bakosunga bango comment est-ce que bay bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma,
ozala joueur tozoyeba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso pona bino bayebozwi libaku ya kolanda ngai ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacte nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, Réceptionné dans 24 heures, stock, disponible partout en République démocratique du Congo. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Tuyambi mwana mboka le na plateau oyo na cadre ya Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka ba sujet nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pena ba sujet mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba ye bakoya ko seleka rapport ke topesi mutu place tel. Ozomona soki des autres ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie des autres et nos chefs coutumiers. Ozomona ya on a lobi que makambo wana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC, stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge, système de boulonnement. Oui, oui, stylo rouge, il y a chef de l'État. On dit ancré si là qui soit quoi qui dans l'océan pour le bas qui on à Londres. Parce que tout ça banane ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment le poche na bango ba luka masina te ba wana ba mascarade oh non biso population ba sina to temi lokuta ba luka ba poche na bango ba zo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango ezaki te kamba ko zela nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye baluki baye o bakoya siko
koaccuse urbanisme akopesa moto autorisation dernièrement nasololaki na chef de division ya urbanisme toyokanaki ne donc na maziba akozisi kopesa autorisation de bâtir te abi soko moni yango antuka ya bourgmestre kanga yango benga ngai osoma banyama wana merci ndeko mopanzi sango bokeba bamaladi mingi eza kouta na biloko tozali kolia nyama oyo tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuta ote koloba awa bakaya bamort naturel eza na banyama mosusu sia mikufeli yo ekomikata otekeli baninga mais maladi ya ba-mpox oyo bozomona te ozokuta epai na banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi koparticipe na développement ya bakartier commune pour ke mboka ekende liboso yango biso a na magazine Mbonda Ekolo tobengi balider ya solo pe tobeteli bango ka mbonda partout esiko tete la commune na bino numéro na biso ezali yango wana ya